bandeko Werrason azobeta inégalable à lui-même, unique à ce genre. De combo na eto bengaka toujours le roi de la forêt Werrason. Le 4 juillet, Azana concert, oh. Le 4 juillet, Azana concert na Forest Arena Mutunyo Soyebi. Promotion, communication, marketing tozo sala tosi tosali yango na marque na biso, mais en tout cas eloko moko nazoya ko épingler na makambo na yoki epa ba Adolphe Dominguez bato ebele. J'ai constaté que élévation ya Werrason eza ko choquer bato ebele, ezo se pesa bato ebele te. Élévation ya Werrason balobaka toujours Dieu n'a jamais été corrompu. Nami eza na nzembo moko wera lobaki garder silence et l'Éternel combattra pour toi. So bolandi album ene ya sima awa ayembaki nzembo bako pakata mbangu bako basangani po basala likopa contre ye, mais esimbité faire pe ayaki ko reprendre nzembo wana na album ene ya Dynastie oyo ayembaki yo bako pakata nzembo wana wera déjà yembe eloko wana. Titre ya nzembo wana nde kiminga, mais en tout cas soki yeye na kati émission na kopesa ngo bino. Alors nalingi koloba boye na ndenge makambo zotambola batu bakoyi kokoya ebele, batu bokoya 1000 na gauche 1000 na droite pona ko déstabiliser concert ya Werrason. Mutu oyo aza capable, oyo aza na capacité ya ko stopper batu wana eza yo na nga. Surtout mutu aza na posa okende koyoka muziki ya Wera. Mutu oyo aza na posa okende koyoka ba cantique ya Wera, kokende ko communier avec Wera na niveau ya Bruxelles. Mutu bato baza na posa okende vraiment ko nini koyoka bilengi ya maison mère bino nde boko contrecarrer ba élément nuisible oyo bazolinga ko déstabiliser musique ya Werrason. Ba congolais ya mauvaise qualité, ba congolais ya mauvaise foi, bato wana so botali bien baza ba fan ya JB Mpiana, baza pe ba fan ya Ferregola. Bato ya Ferre baza ko continuer ko sala campagne ya diabolisation. Bao baza sima ya Ferregola eza ba fan ebele ya JB bazo lekana sima ya ba Gaulois ko déstabiliser musique ya Wera, surtout concert na ye ya Forest National. Ndeko na ngai soki boza na difficulté ya ko sala makambo, surtout bino bafani ya JB nazo solo na bino direct. Soki boza na capacité te ya ko beta musique, mutema mabe ekomi kolata bino. Bozo linga te bomona ba exploit ya Werrason, bozo linga te bomona ba réussite ya Werrason. Pourquoi boza ko s'allier sima ya ba Gaulois? Bino batu boyebi bien que sa Werrason nde Gaulois azalate, sa Werrason nde toyeba Ferregola te. Eza na mutu moko boye ko tosololaki na il y a pas longtemps, je pense que c'est avant-hier à lobby azolo bananga. Est-ce que Gilma est-ce que yebi que soki Ferre akotaka maison mère te nde akota quartier la te alingaki akota quartier la te tango mususu bino bozobosa na makambo Kofi azoloba na réseaux sociaux ekoza la makambo mususu po déjà Ferre a gagné, po déjà Ferre akoma mutu soki azalaki na posa na ye depuis kalangaki azoye Kofi alobelaka Ferre parce que amona ye déjà na nini na maison mère aza déjà akobonga. Donc yoloba pe na niveau ya maison ya quartier latin soki Ferre akende na quartier latin aza mutu aliboso te kokende quartier latin pe ko échouer. Sam Chinto aza wapi, Modogo aza wapi, ba Suzuki baza wapi, bato ebele baleka na quartier latin. Qu'est-ce qui prouve que na quartier latin ngaki a briller? Bachel Amputu bato ebele baleka pe kun baleka ebele oyo tiko kufa awa ndeko na biso moko tiko kufa awa balola mwana bango tu baleka quartier latin. Pourquoi ba esimba te? Qu'est-ce qui prouve que Ferre kokende na quartier latin ngaki esimba? Musu piku tatuna ki aloba nanga pe ngaki ne penini na nini na viva la musique. Donc chance ya mutu ezalaka na place ebriaka. Soki destin ya Nzambe ezalaki ete, destin ya Ferre pardon ezalaki ete Ferre ako
progresser à briller na maison mère, il fallait qu'il y ait na maison mère. Ce qui a que quartier latin, tant souter engaki simbati. Parce que zalaki nzela o nzambe apesa na yete. So botali pe bien depuis que kokota ya faire gola na quartier latin mute baby c'est la carrière. So bino boyebite ba vérité yango wana. Ezana likambo moko bo il faut koyeba, il faut pas kobosana nazo pesa bino ba secret na kati émission. Ndeko nanga Irene Mabweni, Mami Sadiki, Edwige Balonga sana, Patricia Edouard Bambo Théâtre. Kofi Olomide a échoué pour manipuler Werason. Kofi Olomide a échoué à manipuler Werason. Nandenge asakana na Jibe Mpiana, asakana na boyebi déjà na salle émission. Réseau o esala été Kofi Olomide a punir Jibe Mpiana eza babiloko Jibe basala émission aza koloba Kofi aza étranger aza soki sénégalais et puis batu ya BCBG bengaki babeta mama ya Kofi bengaki basala mabe grâce ya Werason muto yaki ko apaiser tension ba émission ezali Werason muto yaki to mona ki pemene ya mama ya Kofi Olomide aza ko défendre alobiki asengaki pardon na mama ya Kofi Olomide au nom ya Cla ya Wenge mais batu bafinga ki bengaki basala mabe batu ya BCBG ya Jibe Mpiana. Alors makambo wana Kofi atikala jamais ko bossa na likambo wana. Maintenant il fallait qu'il a utilisé ba canal oyo ya faiblesse ya Jibe. Canal yango eza nini? Jibe alingaka lokumu. Jibe alingaka babenge président, Jibe alingaka babenge mukulu biloko ndenge wana. Alors comme Kofi aza malin intelligent, Jibe Mpiana qui est moins intelligent par rapport à Kofi Olomide, Kofi Olomide a utilisé faiblesse à Jibe Mpiana ya kobenga ke président, ya kobenga ke mukulu, le premier président biloko ndenge wana. Alors Jibe Mpiana akwea na motambo ya Kofi Olomide. Tango apusana pembeni ya Kofi, comme Kofi azalaki na ba problème na ibaki ke non. Pechoyo alingaki abetisa mama nanga ko beta eko nini ko manka respect na mama nangai. Abenganga sénégalais. Jibe abosana ki makambo wana. Kofi azalaki nango na mutu. Asala makambo asala ko bebisele na foyer, donc il avait dévasté vie mobimba ya Jibe Mpiana, Kofi Olomide. Alors comme Kofi Olomide a échoué qui ko attaquer Werason ko déstabiliser Werason, Kofi Olomide asali ndenge na faire azalaki petit ya Wera. Et puis Kofi ayebaki ndenge a échoué marquis a kozala na tendance ya kozonga maison mère. Yango asalaki ba ko récupérer mbangu ndeko nanga Daniko vie Daniko na pesi mbo théâtre na niveau Alberta na Edmonton. Ndo ayaki mbangu kozwa Feregola pe telemaki aza mayele muke abosani ke Kofi Olomide aza animal moko très risé ayebi ke Fere alingi mbongo akozwa Fere na mbongo mutu azalaki vice président ya orchestre mobimba baye kokose na mbongo basignese contrat po afandise na quartier latin abimate kokotise na quartier latin Fere a perdre valeur na ye ya ki chef d'orchestre parce que na quartier latin chef d'orchestre musu azalaki ko Fally Ipupa. Donc kokota ya Fere gola na quartier latin ezalaki ko punir ye, ko affaiblir ye, ko diminuer ye devant Fally Ipupa. Bino boyeba makambo wana te. Est-ce que ezalaki soit kope ya ndenge Kofi alingaka alobaka mingi aza Werason azalaka petit na ye depuis Wenge na groupe na bango ndenge Fere gola azalaki ingrat eza pepe ya mibale ndenge Fere azalaki ingrat Kofi falaki ya diminuer ye yango bomonaki makambo ebele Fere depuis alongwa quartier latin azalaka mwana baisse souvent tangu azongaka na makolo ya nani ya Kofi Olomide par exemple tangu basalaki ba album ya Kobetox omonaki mo ampleur ya Fere gola ba ezongaki muke Kofi ayebi secret ni nasalaka po Fere azonga na nzela sope bomoni ba concert ya Fere onyo se simbaka akendeke nanu pembeni ya Kofi Olomide bomoni ya Copper Box simbaki te Fere akendeke pa ya Kofi te akoro arene simbaki te Fere azalaki déjà déconnecté na Kofi Olomide
ndeko na ngai makambo ya miziki bobanda kolandaka yango malembe bosalaka bobanda kozwa ba pièce par pièce kotiaka yango place moko bokoprenre likambo nini ezoleka na miziki na biso. Ndenge mpe nalobaki na bino basérie ya banini ya baterroriste oyo tangu Kofi aye na makambo ya monde arabe botala ndenge polémique elekaka na miziki na biso na système ya monde arabe. Kofi ayaki na makambo moko boya ba ya kolataka biloko moko boya ya ba arabe. Jibe mpia na komba zaki na conflit aye ko récupérer kombo ya anti-terror atie arabe moko boye bazo kangaye tango baza ko kangaye azalaki na maleti moko boye soki ya mbongo soki ya babombe na ebite atiki bakangiye wera aye na alerte générale comme Jibe azalaki kidi batika ki maleti wana wera aye na kombo ya alerte akamomone na maleti wana asali makambo na ye. Donc mutu aganyaki na suka ezalaki wera son mutu récupéraki maleti. Kofi ayaki bandaki na maleti Jibe mpia na botoli maleti mais wera ye a récupérer yango. Bozomona ndenge polémique etambola polémique ya kala ezalaki ya muziki. Kofi aye Jibe akoti wera silisi game mais lelo sika makambo ndenge eza kopanzana bandeko na ngai bondimelanga eza makambo ya buzoba. Lelo ekomi kofinga batu bazobosana ba réalité ba valeur yango na kosenga encore une fois na mutu lokola Feregola comme premier soin eza loko elata ye ti lelo yango mutu komisa ye impoli ebimisaka ye impoli parce que soto bandi koloba batu oye afinga attaque président ya orchestre azalaki déjà na mouvement na ye ndeko na ngai makambo oyo eza kilo. Yango naza ko rappeler na bino encore une fois. Ingratitude eza condamnable. Makambo Jibe asala nani Kofi Olomide kofinga fingaye. Kofi Olomide asala ki vengeance na ye et puis vengeance moko ezalaki dévastatrice. Ezalaki e bebisela ki Jibe mpia na vie mobimba. Côté Feregola pe ba premier soin na ye bozomona lelo aza ko futa yango na ba problème ebele ba tonto promo baza koya avec ba futilité koloba n'importe quoi buzoba pona ko distraire bino bandeko. Erreur ya Feregola yango wana kozala entouré na ba amateur batu ba simbi communication ya Feregola ba amateur. Ndeko nanga nazokende quelque part naza koya bozana ba question botia na commentaire to ko solo la toujours. A plus.